Oui, salut partout dans le monde, salut na batu nyonso ba sepela ko s'abonner na chaîne na biso et merci na batu nyonso o ba soutenir biso ba pouya biso vraiment pona ko tombola chaîne ya Dieu Bilaka TV. Merci à toi Hermé Shadow, maman na Hermé c'est pona ko soutenir en chaîne ya Dieu Bilaka TV. Gali Kabelo na wenzi ya panga pona toujours ko soutenir en chaîne ya Dieu Bilaka et Ursule Brinko na panga donc merci vraiment Ursule talaka bilo mato ya bien beau puis aka pas Dieu Bilaka TV pour ceux qui en route donc tozana choité merci à toi vraiment pona ba Brinko ya kitoko oyo ozo soutenir la chaîne ya Dieu Bilaka TV et merci aussi à toi couple Daniel Koka na maman Nadège pona ko soutenir en chaîne ya Dieu Bilaka TV et merci aussi à toi donc sans oublier Shekina ya Mukolo staff Resaka bo s'abonnera toujours bo soutenir la chaîne ya Dieu Bilaka TV soutien à bino et pasteur Sami Zolana Koukarua 11 donc pasteur Sami Nzambe a pambola yo pona ko soutenir en chaîne ya Dieu Bilaka TV. Merci aussi à toi, Docteur et Loulou na Canada, ici Kozali pour nous soutenir chaîne ya Dieu Bilaka TV. Et merci aussi à toi, Lorette Kabelo. Donc, Lorette Kabelo, pour nous battre sur la posa ya Kabelo ya qualité, oh ya corte boye, donc boya et pas ya Lorette Kabelo. Donc, ako binomo boye bika minga ko le bezate. Donc, merci. Merci aussi à toi, Papi. Ma vakala na kikolo na panga pour nous soutenir chaîne ya Dieu Bilaka TV. Oui, merci vraiment na batunyo so ba soutenir la chaîne ya Dieu Bilaka. Merci aussi à toi Duvrele Casimiro Balobi Cheta Kuka eno so staff resaka toujours bana kuka donc pona batupe oyo bazana posa ba boaka bango ba mabanga na bango ba oyo bana posa ba soutenir chaîne ya Dieu Bilaka donc numéro izole kawana na se bozwa numéro pona ko soutenir pona ba mabanga na bino mo boyebika ndenge ezalaka. Merci aussi à toi Shekina ya Mukolo et merci aussi à la Nzambe ouais parce que so ma depuis merci aussi à toi Dieu Bilaka pona ba opportunité mariage Pididou à présentation anniversaire pour la bino bozana posa Dieu Bilaka et ya nda et va dimanche na matin donc numéro sur les canaux na se bozwa numéro tokoya pour servir bino totambola na ba protocole na ba maître pour la sécurité ya mabala na bino donc tokoya pour na sécurité mitema na bino bobosa na te bosabone toujours sur notre chaîne Dieu Bilaka TV. Dieu Bilaka TV bosabone toujours la chaîne la biso ya Dieu Bilaka TV.